Voilà. Cher ami Internet, na appelé sur le mot Tebisiga Bouzali, vous avez en direct, il y a Flair Monde HD, et Dembo Moussa Défense Aram, on a parlé de bon, on a déjà, Azawana parmi nous champions de France, Cascadeur, Babi Mouto Aboudi Bitumba, vraiment, habité, topé c'est un nini, d'ailleurs, ce mot s'appelle c'est un nini, mais pour découvrir encore une émission. Donc, bon, on a tout le monde, on a une émission où vraiment, Torbo Sanaté Fiston Benza, dans le royaume, pas soutenir Bissot Mikolo depuis le Maroc. Torbo Sanaté, sénateur Beke, Bola Mouleke Bélé. Donc, il est là parmi nous. Bonne année à tout le monde. Bonne année à fidèles, à Bissot et à Flair Monde HD. Bon, continuer toujours à s'abonner, à partager. T'as le autre Bino Cascadeur. Donc, voilà. Suite au la Cascadeur, déjà, remerciement à Félix Oazé Kwamukwa Bongo, parce que, oui, biso actualité na Paris, biso ba mikande za raté, ko zo ba billet, ba visa, au Kende Congo, au boulot mais oui, biso marchandises vraiment depuis Europe. Bah félicitations à yo et bah bonne année ma place aux alliés et merci encore pour le cadeau. Enveloppe vraiment et ça l'est plaisir. Donc Cascadeur, bonne année hein. Oui, bonne année vraiment la yo donc tout littéralement donc Zamba Sali de côté 2025 donc bonne année na yo, bonne année pe na batu nyonso. Bonne année à président Félix Oazé, bonne année à mon papa Georges Vita Makela. Voilà, mon sous Cascadeur, papa Georges Junior Vita Makela. Bonne année à maman Mado Sambo, maman Fo, Charlotte Sunda, Fiston Balabos, Trésor Nzao. Donc, il va bonne année là-bas. Ok. Bon, il va séjour, les autres les gars bien. Non, bah séjour vraiment les autres les gars qui toko. Donc, toko magi bien. Tout ça, les logos au monde, les bagos, c'est là haut, puis nous avons senti maintenant que. Attention. Voilà, au Moukili, les bagos, c'est là pour la Congo, tout le monde a toujours drapeau et à Congo, qui tire la biseau, toujours les alliés. Donc, en tout cas, il est très bien payé. Félicitations à président Félix Oazé, après ça facilité, on appelle qu'il y a Moutou. Oh, azoto mo la drapeau Congo, bazo ya babundi, ça y est, azo ya kaka, donc la salle qui m'a regardé attends bete li kofi ya vili mais kasazo ya kaka ok babuki vraiment mara mais azo ya kaka demo babuki vraiment minou ya kaka voilà tia ya kipe asali makambo c'est ça ayi biso wazé quoi non kala sur le monde aujourd'hui donc ils ont les appels donc il y a voilà. Ah ok. Mais quand même, tu dois comprendre, tu dois changer d'adresse, tu dois pas t'en bas l'atelier. Hein? Non. Côté, il y a la chapelle, après Corbeil, après changer son adresse, tu dois comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans l'adresse là? Non, on a changé d'adresse, et ça qui est tant comme qui, tu as na flat. Voilà, nous devons na des cas à la famille, c'est deux devant na flat. Après on a ma famille, ma père na biso bazali, ma grand frère bazali. Il y a un moment que dans le mois qui na flat, on va na pas père na biso. Alors le roi grand frère peut sous trésor nzao on a pas na ale kangai beta et mama te guruma trésor nzao wana likelele donc venir grand frère propre. Alors il y a un moment que le roi là avant na épée donc à l'aise et tout ça na palais à gaillard tout ça voilà ngabe kuna pas père na zanga pe à l'aise na baleki na nga ba botami a on na Paris au benga ba fois mais ça veut dire que au monde qui c'est l'émission boy vous en l'aise bani tout ça c'est que tout ça un grand frère pour na pas journaliste ba ya kaka tout ça la émission donc na ro changer ba adresse donc adresse tangezara na famille nanga donc c'est ça ah vous okota mabala te hein non jamais na okota ba mabala soki na zamu tababilo ko la famille na bango déjà banda kini tala na koti qui sera à âge 14 ans na sala ki ba makambo na te ya monter musique wana ba musique ou ba série ba tazaïr ni ba osa ba makambo na donc na za kona temps te ke la ke kota libala pa mutu moko boye to na ke kota no wana pena na kota ngote poso na kota ki moi ça na le nga za bilo na ba ki na fenêtre voilà ok merci beaucoup donc on va appeler ton fumu Guy Massamba le directeur Tobo Sanité, Dani Povakoda Bundes et pourquoi pas Roki Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, bonne année la bino, bambotepe, Pisiga Bozali. Alors Cascadeur, c'est la première photo yamba awa, la Flair Monde HD, tout l'ingato et parcours musical, au banana musique dans des. Bon, la musique pena donc na banya on les ala, la musique uta na lola. Ndenge mona ke alléluia Yesu alinga kaba yende na église. Alléluia, Yesu alinga kaba kumisa ye. Ça veut dire au beau temps déjà ça dans la musique. La musique.
Alors tant que les penchik faut ça la gana kata chik au moins massa moto zarane kombe kima beta la drum au moins ngana obwaka tant on comme on a 14 ans à 14 ans dès qu'on a talé kana non faut na kota en orchestre mo boy o ezake o ko ko maîtriser na école sanga na yeba ko to guitare te na yeba ko to numéro te tara au mineur à 14 ans venir na keleng maman na kitira pays na ba master za ba na matete mais nga maman na kitira pays donc il wana c'est vraiment président Félix Oazé quoi kitira mo maison répété na Somida voilà dena ko kota na kitira tant o type sa côté orchestre abetika générique moko à Paris avec zonga maman na côté orchestre on a côté mouvement na salle qui teste là et après et après bandel tissu quand qui serait ça so et test pour voyez ba OK le but pour beta concert président sala bongo faut boire générique et bandel tissu donc na c'est vraiment âge na barre générique donc ils ont interprété ba moto voilà doda ba très bien nzota moi monsieur on a bandi ko boka pena donc bandel tissu vous avez non moi na o azape na travail comme les cascadeurs des personnes va combo ya cascadeur bo tuyau oya bo tout ça l'émission ils ont facilité au cascadeur au mati ba métro mati ba train au contrôler pour binga voilà aux vrai journaliste aux félicité il a bien kotaka kilsera et alors ça là que tant on a côté bongo après pour moi répéter on a Somida ti président on appelle que bon on va créer na yo d'abord ba créer na ngamo boye si tu veux comme appelle na tu on a Somida tu veux comme na city train la city train de quand on comme wana ndena raro créer cri ba créer na ngana nzembo OK voilà faille beta ce qu'on album a fond moto ngamo pe on a créer rango alors ça là que tango nani animateur oyo azalaki wana moyena tanga communauté te pour azala très impoli c'est quoi grand frère non lelo to comment ba transco balobi grand frère sokazana libabe a marqué père et c'est raté que ngana vandi bona tanga komona et présenter na libabe moto a déjà marqué parce que wana Adidas arena tondeli non ça coûte que soit Adidas grand frère tikala grand frère non ça grand frère te pour to botama na été donc ça collègue ou ça qui ex collègue oyo bakinesko kolia na fulu donc veut dire ça ah donc ni na boboke na ngondeye non biso sora tenga mikaka okenya na fulu OK au moins on les gâter vont de bon ba ta maboma oui exactement yo comme tali boma les gâter vont comme il boma veut dire na se créer kinzembo langa c'est on a makitonche puis c'est mot de personnes ali a créer nzembo mo be ba di bamba muso mo de kajibi kala bamba ah muso mene mwani mo kajibi kala metele mene ya kumu saluku yo ko tumala mani c'est grand siko animateur yo sana nzembo yo nani parce qu'on a créé un nzembo on a ce que c'est vraiment bien présent aux États-Unis au Junior Bush na kilsera vous comprenez on a ce qu'on a créé ce qu'on nzembo siko moi venir chercher toi demander moi sortir moi accepter nous partons ensemble nous vivons ensemble nous mangeons ensemble au moment des bisous tu m'as donné moi la tête. Voilà mangala ngalule malade. Voilà mangala ngalula n'est pas gentil ngalule mauvaise. Ngalule ngala wowo. C'est fini entre moi, c'est fini wowo ya. Siffle, c'est grave siffle ya. Wanandaka nana wanadisi bilai mama lekulu bilai katakana. Donc c'est voilà si côté on a créé nzembo wana. Atali kaka no France nzembo oyo pona ifula nga po lo nga ba yo kanga donc na bimisa nzembo ya ombenze mane mara deska makitosha équipe animateur moi ça nzembo kuna manzo les ara cascadeur OK voilà donc so ambo na o ba pesa ambo na o maintenant na za engagé na kilsera wala ça mambo ya kilsera OK donc ça na kata kilsera voilà président Atali kaka ba sava beta nzembo wana le abeta nzembo wana alors hier ça va que quand on trouve préparer ce cas dans l'album à fond tout à Kin Pader ma salanga ba rega zaki animateur de là comme un grand chanteur à Makasi à créer depuis le décembre comme pas d'avant pour création de la ratililo on a bien la cacher dans ngai OK on a créé ce qu'on interco de marcassé c'est la entrecôte de marcassé voilà ils ont dit yo le ballon de interco kasi on avait expliqué ante code marcassé est grave de kundulu bef
tika bango babina kaboy c'est grave ya sauter comme ça barese bachofato kota malewa siko serona siko mère moi baroteka makayabu na kata ya city train là c'est comment encore répéter on a maman aimé et ton nom repose un peu à kufa voilà to ba mise to ofa na tonya makayabu pana là c'est créer na écrire maka nde on a siko ke il a récupéré des plans wana ko ya ba baka baka biso ka baki on a j'ai fait quoi grand frère non on a grand frère te azali papa mobimba plus pe aza collègue mais na robin grand frère te ko to bota mana été ba grand frère baza auto sana bango ba just bena quand ça expliquer bisoli sur le fol baraka abande kozwa ba ye mutandozwa voilà vous comprenez te to so pesa pour création ezate azo bunda bon ce comprend ni mo ndo pesa non yo kasi tana ngai c'est le ba disque bêtise ko rena ngana bêtise ba disque bele na kitrati le on beta yeso compter nombre ya ko rena donc ayi bio sur entre code de marquage voilà si konde salamra ke na bon mafumu to pe wa mo beke mutu mo ba chi ba congolais to ba ta ba mutu na grand animateur mutu na son rien et ça là quand ba animateur au bon créer nini wana alors il est héros ça là ke tango album na fumu te bini père na tso ko bing sanga na niki na matasko na Luanda. Dans la commune à Luanda, merci président m'a voyagé papa Bengsinga. Non, c'est ça problème t'es voyagé. La Rome t'as ce qu'on a Luanda. Dans la commune à Luanda, côté peu cours portugais, na yoko le portugais, na le portugais bien, na Roumanie na Luanda. Après ça là qu'il na voyagé na Portugal. Dans la commune à Portugal, ndé yoko ça là qu'il na mona la ministère msusu batengami. Vous comprenez? Baké et pas voisin. Marcel and play. Vous comprenez? Les baké pas voisin. Non, je sais que tu as gagné. Vous n'avez pas vu Rambo. Non, on est dans mon frère. Donc, il n'y a pas voisin. Ah, ok. Comment on se retient en haut? Maman, ça, tu as quitté. Les messieurs, Katane. Donc, il y a comment vous se raté. Ok, vous n'avez pas voisin. Voilà. Pour ça, il y a polémique, mais on va aller à Pembe. Ok. Donc, non. Le président, on a un musique. Il faut nous avoir un non, il y a ma bête yaka. On te prépare ce album à de mal et pep. Quand on a zone kini, maman, père n'a pas non, yo on a kini ni aux ans à Portugal, côté maman Paris. Aux ans prendre. Non, papa n'a rien en gaï. Mais on est non, papa n'a rien. En tout cas, dans le salim, ça a katara sim. Par maman, loin dans la dimaki. On a commis à kini, c'est maman qui a président provoqué maman deuxième générique. Les babes basali na sibayo basali ba kriwana mais bimaki na onté vous êtes marié a dit non photo ça deuxième générique ndé yango ni na roboka na quête de mal le peuple de la première animation na voilà tandis que ba animation ezaki o banda boka boka ezaki déjà yo mtondo pesa très bien nesco animation na première fois na ko studio na kitira ezaka 2007 siko na pourquoi na to kitozonga no momuki wana o bandaki ko banga ko affronter public tous qui na complexe envers G5. Non, on a un complexe. Non, c'est que au créer qui va se voir les alaraques, il y a guerre les alaraques. Donc guerre on est roi bunango te fait ka yimta bunango. Non, exactement certain. N'est-ce pas guerre on a bundi ya ko bunango te. Talara banda 2007. Batika bisoti lelo na bundi na banima so kangi donc so ndo boka mo awa yo mo ma ke miso ekatana. Magina lokino malembe. Alors, nous sommes là, nous avons la première cri en portugais, je pense que c'est Marastin là. Ok. Maman, fille, tu as prégunté, tu as cuisiné, maïdi ici fraîchant ou à finale carga de camp menina que te mando toquei signora que te mando que te mando e assim mete no meu caminho me mando a de toquei vamos toquei vamos nini PDG Maialos. Mais bon, quand on me repose un peu, l'anniversaire, il y a PDG Marlos, on a perdu l'autre. Voilà, on a tourné par email de la Congo, on a perdu l'autre. Donc, premièrement, on a beau rappeler la génie qui s'est là, pour y aller, on a président, ça peut pas boy. Voilà. Donc, après, on a dit, nous avons fou, on a ce qu'on a ça, ce qu'on clip, ils ont ce la chèvre de mes Séguin. La chèvre de mes Séguin, c'est quoi? Tant que voilà, tu es déjà na qui demande des peuples pour qui na betaka et kangali déjà après ce que bon voilà ba utako sukula parce que on est par exemple ba sukula qui on te biso ba sukula biso te ba te non
biso ate so simba ki cité ko bomate ko yibate reprend le président yo wana c'est que wana que des rifla wana ko yoda ko ta rifla veut dire là il sort aux un grand prophète ça mener président Félix Wazé bon na rifla bon na rifla non na rifla route dans les années na PC ba on bote ba rifla na ko ignorer bon nga na kena na ko na donner sur la biso que ça so ignorer ba bengani yo. OK. Voilà, donc venir la chèvre de mes séquins, les n'avoir boire à sigo, c'est rentrer au bétachan. N'avoir boire à sigo, l'herbe ça zone la sigo. Milio, moi si nangai moko, au bexa de la caca. Milio, ya roger ma minga, ya minga wa volona. Allez là, mawo, allez là, merci ma. Ya kumba ye na mokongo. Mo sadobito me makaye na mapeko wa, chevale ya kijikijo wa. Na bexi aleli. Wala masalanga to lela la forti lelo. Kila bio wala. Wadia sai. Vide moi tika le président na ki. Etika na 2 jours pour la studio. Ami wa bombe kana kaskale wa to mo répéter son afuna. Disco meko. DJ Resieni moyoma boyoma. Et tout na match ngo combien 0 et bon on poli combien. Kutu tokana ki po bazwa 3-0. Muto ki a monstre. Na ibisa yo sale ganga président oye koti. Président non fait bandera sous 2 fois. Yango bandera 2 fois après 2 semaines ngo maman peut te gagner chan na ma prophète na Congo. OK. Donc le président Congo ou le président biso Chilombo ba tout ba na ba président ba no ya chan wana ezala ki pona kasala ki prophète faut que ça va cadeau. Yo te prophétisa. Voilà. Donc on écrit on a ba tshanga ngo ba émission ba RTNC ba ni tout ça il faut la match ngo comme remettre lelo ti ba ba ka. Ndeni match est bien, c'est moi cascadeur. OK. Ndeni 2-0 toujours. Ngai ni tout moi na ngo na créa. OK. Mwana na ba benga mwana na muke ba tension ba god na Congo. Donc moi nangoye donc veut dire qui c'est belé puis donc moi nangoye qui bunzambe belé ba qui c'est belé qui bunzambe belé donc veut dire les ana donc tant na ko sala la chef de mes séguin de ko beta sous prémisse et là on a que ça la sous o et ça la qui sous kitoko et ça qui mémoire nzambe na mémoire nzambe siko na ki oboka siko ki oyo na le ça m'appelle sous té tant ben ça ba ki siko zala na mbango masala ngai tant ba ki zala na mbango natali alanda esumbango merci ba ki zala na mbango ali zala na mbango ali tangela eveka siliki mama vexe ali matese 17 na ba kopeso se na ba kopesa yo so ko ibizala na mbango kimakambangu zalana ale pati zaraza wa abali mama ba yaki mabe nakali siko muto akili mbango ba yaki mabe est-ce que son kepoto kota siko studio mimi na osala muto akili mbango leko nyekanga kai maman na créé maman représente na cri kana na rythme na rythme les kana na vitesse qui na loba na yo na ya na cri mobe wana za ki somo we kanga mukimbo na ye mamoko inda kaka toke ale kanga beta ye mama te guruma inda kanga be wana nikelele nike basadolela baya ya nike na dara ko sa ote donc so muto ki mambango eleki beteka guruma ako ya mais soko yibi okima mbango tango okima mbango kanga yo tango bakanga yo boyi okende basaloni ba beto mate guruma tango okoya bato ya batala baganga ni kune yindi ili kula yindi to yinda mabe ya mo pe lelo bato mo ba ni na kune yindi force nga na cascadeur na bimse lo ko animateur international de président Félix Wazé ba chef à répétition ba beto te guruma ba ganga yinda mabe ça veut dire on que ba krina nga pour wana sala et sa création nga ya on sala ki na bima pe na cacher nga. OK mais sur cri au sala na portugais ya tefini Nova dansa bouge trop pas. Il a fini. Non, on a fait na baka on pour on a créé on a maman na créé ça la gaz. Donc na baka on va niveau mo boy. Ketchup na drume agora nova dansa. Che papa ta folle mama. Olia so falenta we papa ta folle mama. Olia so allez chicken falenta we nova dansa. Mama dansa bouge trop pas. Che nova danser. Mama dansa bouge trop pas. OK, merci. Papa ta folle mama. Olia so
Donc eza maman na ki oyo lelo na portugais bayokaka brésilien bayokaka na Espagne bayokaka kasi ndala bibi pour ya on président persona comme international. Donc pour parce que na ça international cascadeur. Voilà, yango ki on a ti lelo monike. Donc on a passé fait na tanga ya bakri. Donc et qui on a donc tout qui na na émission on zo boka ndam parce que idole na musique. Au côté déjà culturel pays vie ou baneda au pesa gesa avec animation. Alors idole lorsqu'on a dinga musique et na dinga animation. Non, on a yoka qui tous les animateurs, yoka ba fait na biso donc ba sera tola ba bébé donc ba so ba tuna mon bafu, te yoka pe ba kitonche ti bazo boaka, te yoka pe ba fait na biso ba tutu kaluji. Ti bazoboaka wana ba père na biso nde ba na biso batutu oui wana comprendre ce que donne nous voilà donc siko na koyoka wana ngai siko na kende siko na molimo Amérique yo ba benga cascadeur animateur international de président Félix Amérique na den voilà na ndenge ke ezake donc na boka ki baki o ezake ya ni ya baki mo na Hollande nani Lil Wayne. Ah ok. Au moins, on a un bois caractère. Au moins, on a un bois caractère. On bouger, ça va style. Mais ça, ça va bloquer. Ah, et là, ma quittance, voilà, tété. Ah. Tu vas là, ma quittance, va y bango. Ah ok. So mona. Là, l'on va lire l'ouel de Kenara. Voilà, les lignes, on va boire à titre. Voilà. Donc, il va bloquer. Donc, il y a un moment, il donne nani, Lil Wayne. Il y a un style naïe, il y a un monde où on a un style naïe. Ah ok. Donc il faut dire, il y a un saut à caché là au monde que et ça en gros, Makito c'est un grand animateur. Au monde qui est Lil Wayne, il a travaillé à un américain. Il y a un monde qui donne un style mais il y a un ce qu'on a un style à Congo. Il y a un monde qui a créé un monde en portugais, après on a ballon dans il y a un style bizarre ce qu'on peut cacher. On va timbre na yo suko. Quand ça rentre que d'abord Lil Wayne. Bon, baptême, on a un amour cascadeur. La félicité animateur tout babima à Congo. Ba fait na biso, ba moto en otangi. Ba sala musala ba mo bien. Na petra na ye, na epe na idéologie caché nanga sauter baptême na na boka ka o mona et ça na baptême na ngamo on ezaka na bato ope ba la ninga na baptême wana. Sauter bato wa ba aboki kima mukuse yone mtekanga. Siko sauter ba kina ngandi na boka ka o mona ngesi ba ndisi kyo na bilo possible cascadeur. Bilo ndesini tena ba bilo po simbarache solo boy bilo ya rifila feka bilo ya ozoka mama mbakisi mais po eza famille chrétien musique uta na lola Samson tabanda musique azaki déjà prophète venir biso na orchestre na biso be président na biso aza moto na Nzambe toza na famille na biso be so simbikisi mais oza na ba beli liboma nani sameka ah nani sameka pona mutameka yo na beli liboma te siko ndenge ndo solo baki on yo beli liboma te parce que biso za la famille ba star ma père na biso basala ba box ba gagner ba combat ya minene Kabzet Georges Vita wakela ba tout ba yebi ba père akuta biso ba singa c'est ça ba champion du monde ba yebi donc fait dire ba tante na biso ba timba makela ba yebi so te ba on va na sport ba yebi so te ba zaki na banzoloko ba yebi sa ote non wana siko mone lo yebi bisa ba to pour ça la musique te et on moni ba kota ki na ba semence ba de mutu pas ça la musique akezo ma kisi moko bitanga ina musique yango azana dona Nzambe lobi akomba cascadeur toza série obundi na Célio Scram Puccini obundi na Roi David obundi na Kabuya obundi na Makitosh obundi na collègue na Ojesaki obundi na Bercy suko kande oza mutakala boyi non na obundi na batanga soto na tibilamba veut dire engolo bake nera na spikeo bango pe ba bota malelo ba ko basana musique ba parents na ba komona ke ko sala te ko ezana kisi nzani biso le loto ko longo l'esprit wana ba ba ke musique soki mwana za na dona ngo tinde classe ne biso ko kendo ke classe oui musique après ce qu'il sera payé vie président Félix Oazé quoi so côté orchestre ne et le rebosso tout nous na so classe voilà so qui des classes so qui des classes so na si la classe c'est quelque université on comprend voilà donc aux autres les classes aux à foutre la paix va les solistes à biso kabelo ba Kevin ba danser à biso ba tangi na maboka président Félix Oazé donc biso orchestre so simbikisi ba longolo donc qui se goûte bossa les création
na travail oyo ozomona batri oyo na obwaka awa oyo bato bayebi oyo bato bayokaka ye moko ayesa biso na futi studio mbongo basala clip na futi mbongo nasombi bino bilamba bolata na clip mbongo soki oyokisi no esanisini voilà po oyoka biso ndesa ba youtube awa futia bisalde na portugais ba wifi banini to wana esenga nini mbongo po batalake concert ya Dida Sarine ebetamaki kasadala baki kitoko soki siko na bia na ndenge banaye musique na 14 ans siko est-ce que ozalaki na soutien ya papa to ya mama to ya bandeko non tout le monde t'ont soutenu non omoni ndenge bato oyo basalaka musique liboso balemango ndenge bakisi ndenge ozoloba bakobangisa mpe baparent ke mwana ake na musique ta mosusu aosimba kisi aosala boye tout ça ezalaki facile te ezalaki penake père na biso bakolinga te na bamare non tika musiki nga mpe soko ezaka don kaka noma mpe batante bayemba ta mosusu kisi boye na boye tout ça motu to parent to abangaka mpo ezalaka na bakashe oyo ya mabe biso ne lelo bana oyo akendeli te yokolongola bakashe wana ekoma na moma moko boye nde esalaki non père na roboya wana naokendaka na baninga bakuzu outi classe mais okimi okerele outi classe nati mpe lelo baya comprendre ke non toyebi ndaka ngaka te toyebi nini te nati lelo baleki bazali bapere na biso bazali mais na beti ya badiske ebele donc diske wana yo lela moto ebananga lelo donc c'est ça donc ezalaka facile te ne grandi na matete non c'est pas ça non ngai nakoli na bacommune ebele matete eza sur base oyo abengi oni po nabotami na mama yemo ale oyebi kaka po bato bayebaka te mwana komi na lemba nga nabotami nde na mama yemo balongoli nga na mama yemo bayebaka na matete nakoli na matete lokola tolaba mapango ebele donc na lemba so oke kasada ya mwana lemba oke na yolo kasada ya mwana yolo oke yango vedi nazaka mwana Kinshasa sikoyo matete eza reconnu commune moko ya bato makasi. Comment tu t'es en sorti aux alarmes de Makasi, mais au Bimi Star, na kati ya commune Matete. Non. On est zaki kati na. Matete on est salé que au côté la monde wana te. Voilà, moi pas babenga ngo oni. Oni donc il nous la sanké donc il bat tout basa na kati wana. Ba sportif, ba musicien, ba donc qui sait venir venir na Matete. OK. Batu batanga, sotali mona batu bene na gouvernement, au mona kaka batu basa Matete, vous comprenez. Donc Matete eza commune moko oyo ba sportif basa ki ona bazali ba sportif les ba père na biso na tangi Georges Vita Makela zoma basa ba grand entraîneur ba tangi ba classe basali ba sport na mo bini na biso grand boxeur donc na yo boxeur la beta les coffres na beko na mo na cap donc ebo kana gare ebo beta gauche ebo beta droite kala sa taille oyo na ko isa la mate so na ni taille oyo non ya ko sela je sais que ya mo pas Dida Sarine ko yi souffle eza ya osana te ko boa ka fosa na souffle so na souffle te o ko ya donc simba OK to souffle muke donc babote na tout le monde babola na edino image babola na babi Nixon Tangi donc babola na yo ya Wilikunda to bosanité Mateus Lisomba donc équipe mobimba ya studio Panja Sango Congo babo okendaka Angola osilikaka pona concert ya Zénith batikaka yo okenda kosala orchestre na Angola non na kosilika te pona musique pour président Félix Ouzé comme na côté déjà ba te po epote ya wali changer baloba non kasi yo tu na question et ça pour nga répondre oui alors ya mona zo répondre pour ba question zo pembe hein ba question zo pembe kasi ya mona benga pembe pembe la vérité voilà et ça 12 te 12 et c'est mon thème ma vie OK donc veut dire ngai ndeka na expliquer que tant on a kota ki tsara muke et ça la pe que r na ero koma ba âge oyo single que père na tout ça bien senga ni na voyage ni na kota Luanda la tina koma ba Portugal tina zonga raki les par rapport au voyage les par rapport à ezalaki que lokola pe nazaka na mwana kuna na Luanda Dorcas Vita esalaki que nga nde to préparer bongo le ba président make Zénith nga pe na kofanda bongo tina ke na tala mwana OK donc ke tala ye na romela pete na zongaki donc parce que yo motala mutakota na âge 14 donc batika na Zénith Isusu kanda voilà donc eza bongo te non eza omoni bamba voyage ça la kama manzambe nde a préparer que tango na yo e kokana tango na yo pe oyo eza yo te faut za na patience nde ba yeba pe ke muto aza fidèle on a président pe ce kombo
les experts. Donc surtout ça les experts na kati ya Kilsera pays. Pour te dire na bakanya ça met aux ala kana pembe. Si vous avez Bercy nani adversaire na yo collègue na yo to mwana papa moko. Donc mwana papa na quoi. Non. Vous aurez ndeni. Ndeka na solo basi. Na mwana rozala au manquer papa, ça veut dire na ba leki no pe ba ko manquer. Donc na ngolo megara mais alonga ka ba ko sana ko. Zengo le bi Bercy, mwana asa collègue na nga au Bercy pour ba yiba na Congo mutalimisi président Félix Wazeko. Pas bimisi pe yo. Voilà, ti lelo ye alonga l'orchestre te. Ça va que asa na situation déterminée. A ko sara ka ko sana. Si situation déterminée na de sala que atambola na ba orchestre. Si situation na yesi ni ba moni na Didas Arena. Parce que voilà, dans ça l'orchestre. Moi non ko service bon. Oh, mais aso mama mwe ezalisi. Bon mutu sina na bien na situation est déterminée. Na boye bango na monde pour orchestre ni bien servir. C'est président Félix Wazeko. Biso to ba papa na yo na musique ça. O ayeba ni sionné na Congo. OK. Voilà, ndenge Bercy nga zanti avandi ayeba ke. Père na ngatangi atatangi na utaki na orchestre na yeba nsaki ete. Na sima ne président Félix Wazeko atanga aussi situation déterminée. Tango azoka makambo ya kokufa nde mutefela nake akota orchestre mais le roi président Félix Wazeko azaka mutema malamu asenga esquisse président Félix Wazeko azaka neka na mouvement tilelo ye balongola ete za 6% mutasali 10 ans plus de 10 ans à Longwe ake maison mère ake jet set ake yakufi alamuki asekui. Non, Bercy au moni aza grand animateur pour président Félix Wazeko comme formé pour qu'il serait formé un grand animateur. OK. Ouais, aza collègue nanga o na bien rien passa. Ya au moni to beti ni pas Didas Arena ta. Et si il peut donc histoire petit na moi. Bon animateur wa yemba yesu ba baka ine kulusule wa akenda. Non, ye azali moni qu'il sera place azali na pese mbote qu'il serait za raso côté lelo. Bon ne peut que ça le succès. Le bilan sont en crité. Akima yoshi. Donc bakiti sio maman. Akima yo. Donc faut ya kana création. Akima nde yo. Yo muto kimisa yo. Mais la musique est à bon et ça au crime ça et ça que biso to ça et ça comprendre. C'est la terre nga to qui réponse. Ceux qui osent travailler bien té. Ndé et okatsa yo na musala. Le roi biso ti le to katana té. To voyager ba pays tina. Oh bunda kaka. Pour na sanga création na président ebike ngana créaka. So ebika le bina na crime na posa crime boboye langa bucha makamanzambe. On comprend. Dès ça tout ça la mémoire nzambe ne posa ça la mémoire nzambe. Bucha crime obeza na ma mémoire ya nzambe ya nzambe. Na bila na vanda. Président na ça cri na mémoire nzambe. Li na ça na rebi bi na cri nzambe. Donc il y a un moment ba cri na biso to ezana na bêtise alors quand moti na l'église alors quand moti na ba bala o nyonso ba pasteur ba bali na ba yo ba cri ya président Félix Wazeko pour parce que tout soit ko bini César a bêtise. Donc dans cette éducation il y a créé ba cri bien donc il y a une félicitation à président Félix Wazeko ndenge apesa biso ba création yo ndo vanira na ko créer le écrit na ko mo ko kelenga Chris Baziano Zano c'est une inspiration Zano na Adidas Arena pour ceux qui berça zaki na kishasa berça linga ya potote. Comment se fait-il que yo kozarana baninga bosali na bango bobundi na suka tu te retrouves tout seul pour que soit na mokileze là obundi te zela na obundi na Eclipse bo préparer Adidas Arena boke ba Malawi okene Malawi ouais ozala na stade bato là dio wana ya yo na yo question réponse ya yo na Eclipse ba biso sont aux raisons qui étaient ba longwa ba finga père OK c'est normal ba oyate mais yo vraiment wagon train beaucoup mati beaucoup na terminus on se retrouver yo moko moi na Adidas Arena ndenge na se retrouver bongo zanga mo peut-être ozanga Bercy moi Marguerite tamsusu et Bercy to côté na non parce que au côté pas un ministère à président Félix Wazeko ancien musicien non ancien musicien qui sera yemo yo ka ketele émission dans orchestre de Nisaï pour ceux qui ancien musicien nga boka mbango te na concert te ya chanter qui na pas mona qui concert donc venir to répéter na kini bongo biso to za sora de lo répéter coré chanter très chanter alors ils a facilité de te préparer qui bongo na Eclipse alors tant que tu commis à Paris et ça l'est que mutabelaka mutasora pe problème Eclipse tant azoya
azoki problème. OK. Nenga benaki bongo donc esenga ke na pe ezaki surpris maman na kata de sarena na ebe razoya kata concert na kata salle ba biso maman non église na nzoto ya répondre bien te. Vedindo zana ba bloko nyonso tout église salaka na oya yo faut obwa kango. Ozomona na ba oyo ba louange ba sala kala ba male mamboa yo kaka c'est faut obwa kango. Alors ce que ezaki facilité ce qu'on est trop obwa ke ndango. Bercisco à travers na biso na kinte. Dès que tu as tout ça, il va répondre il va 3 jours pour maîtriser ma moko à place au ça tant clac stars vous changer donc c'est qui facile alors azali qui soit lui qui va aider que on réponse au cancer à son si font un kende pour aébiger l'orchestre naï donc mon aki na ndenge c'est notre travail président Félix Wazoka à l'Axabiso na banga ki lo côté tout ça ba soda pour tout ça na kata kilti to tomba na trapa mboka ya mo na mataki pe na sali makambo nyonso tupe sali kitoko merci pas travailler bien concert l'équipe bien na invité la mission na yaki yemo passer peli donc yemo za ipe na Didas Arena omoni ki ya roloba ko tesa te sebe kitoko chant kitoko kolata kitoko onza malinga sali tete donc invité la mission na yaki pe fali pour règle donc ayembi pe kitoko abinisi batu donc nyonso eleka kitoko yango etikali histoire pour na président Félix Wazoka en tout cas faut féliciter na bakonza mboka po eloko asali lelo etikali histoire na kati ya monyo mo oyebi grâce au SDM à vie histoire à vie etikali po ezaki facilité muto azobela te me bakomisi azobela okobeta kaka Didas Arena okoyata na nini boye muto ayira presse na lokolo akangi banzi bakomisa azoyimbasu parce que biloko wana tu wana eza facilité po bato basoboka baboma culture ya Congo zonela bolingo baboma culture ya Congo ebandaka partir ya polémique au moins muta côté internet abani mama kofinga héritier wata boye fabricas boye ozomona fali pupa boye fergola boye ozomona la ozosala biloko wana nde bato bazomona ke nzonde bazanga obeta musu ba congolais te batebeli bayaka na poto o mona ane mutu ba yokoli ngala na côté internet abando finga musicien ata 30 pages ya yemoko c'est ça voilà c'est quoi est-ce que ndego sakiwana on se prépara kike on se prépare un jour qu'on aura d'habitude on a podium à 5 on se prépare oui mais d'abord déjà ma conseil moi il on attend il ça et donc c'est 5 années ba former qui sera payé sur yo ça la test au côté attaque animateur ba il ça exemple net beti générique qui a gogo gogo ya na biso gogoli donc venir faut mettre générique y a des bandes ici sur quand faut ça la claque cascadaire au sali anti rebelle au sali éclipse donc nyos tout ça yango so sali ya l'homme so sali ba kiona yo moko nde batala ke yelo biso to matina podium à ça la concert alors que pour ça la travail wana faut travailler individuel na ndako oui sous na rêve donc tout ça donc on monte pena on na concert à Didas Arena ndenge détail au moins na supena ba créer belé na ba papi louange ba mal les mamboa tout la boîte qui faut parce que tous a un esprit à travail wana parce que benga papi louange te point non ayaki bango baza ba grand frère la biso donc mutumala mo afinga na ba tuté na vous préférez Bercy kay non ayaki moko abi non bango baza ba tout ba travailler ayaki na ba répétition ayaki pe na ba concert donc ça to comprendre bien donc mutu afrontaro ka makasi à Bercy pour tout qui marayo hein donc le mani comme Laura vient ZK voilà il y a comme Z Georges Vita donc confronté moi cascade papi louange moi na poto tout le monde a déjà sa reine sur coup de fil te ayaki wana monique sopa ayaki pe ana mona lo mususu non ayaki wana soki pe ezali pe kama tala amona ke lo mususu so ezali pe kama tala podium angabo amona na charge amona ke lo mususu yoka nangana za na charge pour angabo akaka louange wende kiputu wende kila male mamboa male mantala bansio mandala ça va ba kiwana siko ba suni ava omoni siko yoye pas sabe maïla que non bana ba poli olela ke fute collègue na biso et le baka olela ke akino ko c'est à fute te pas animateur au président Félix Wazoka ça tira lo mo yekuta beta ko orchestre ba tuté de monera ya aboka ni orchestre ya ko na be mutu koko na biso papa wemba de mutu babanga na orchestre na ye abitela ka générique mo bo c'est fini mais à part ça non azani bon terme na biso au monete ko sa émission na aya avant de finir président to ndo sani ya omoni ba tebele bazana mababe
parce que moto abimisela ko la asomela ko mituka amatia ko ba avion soki ba peso c'est déterminé okoki ngo te lora oyebi comment c'est censé na bien situation a moto mais c'est situation mo beza ki alekambo yo salité président lora moto maïla talen kasada fazonga c'est censé déterminé la c'est aussi la pelo est-ce que moto so tangate ba biso za situation aucun n'a parlé oyebi déterminé des jours ici là le qui TV comme au finga on m'a pas ça ma babi OK voilà na so petite situation moi avec une semaine alors Cascadeur il y a qu'à répéter ça va ça vérifier que va conseiller na makam ah OK il y a au moins na so mériter ti le na kiltira donc na ma droit ça va péter na plein na otikala yo moko na la tauté na tika na moko te mais dans ça la histoire na musique au pe ba oyana sima pe ba ça la histoire mais biso to za na président pour tourner makasi ta route na va venir biso Sergei Mignon Zamba batela parce que azali moni vraiment kina po tozala matanga munene vedi talaka bato bazaka pembeni ya vena biso papa chéri so tse bongo baba vena biso ba chante ti lelo ba mikolo ozi ba Gidel ba Gilles qui danse bobo kendo asa ba père na biso mais so tali BCB choma so baba ni korana bango bazan ndenge bazalaka so pourquoi biso pe to comme ba âge na bango ante pembeni na président Félix Oise Congolais ni baba ko ngomisa est-ce que yebi kenga banga mando ngomisa na orchestre longo orchestre wana tala batiki yo na poto longwa tala boye nzani na beta musique pour na poto te pour na avenir c'est pour na poto faire na ngama vana na poto aba na poto voilà na moment na liboso donc veut dire so ka bingi na zongi na nzela so bingi c'est papa na ya na musique si pe mo pe na ye ka so na musique ya kofanda pe ya kosala makambo pe to zo mape ba Congo to ya to kindera ba dijande to kindaka donc veut dire ça ka donna patience ne mtu ifuta ah ouais voilà on moment ba imalo sa mbe futaka toki do sa mbe futaka Cascadeur c'est quand je m'avanda pas de cigare faut ça la patience voilà. OK alors on a dit là ça rien to sur le plan émotionnel émotion na weza qui manque par rapport ya manque ya Eclipse na podium to émotion na weza qui ke ngana bunda bitumanga mo non so oteka ke émotion na podium ça son salate pour biso benga so mais mututu na vie za émotion ata ba non ata ba futu bonga belé mututu za émotion na musique ndezana so oteka ka émotion est-ce que ba salo to betara na bakini ata to baka ba stade eleki Adidas ba stade des martyrs bani tout ça alors na côté Adidas arena na émotion na ko baka émotion ni na zo la petit déjà des stades des martyrs na ina Adidas arena oyo kota so combien de fois nani alors ceux qui collègues na yo abeli jamais yo biso to ba soldat o buna pena guerre ta so ka mlinga na ko ibu yebo lali so mwina akufite omemena so na mukongo o bunda guerre na ye vous comprenez so monique na za mutu ko na ngira to défendre qu'il sera so tu expliquer que nazo émotion na podium au bord société oui pourquoi ne quitte pas des raisons que amata qui était à chanda qui département à épaule qui était qui à Bercy non qu'il pas der aibi ka Cascadeur c'est un animateur international orchestre momandé bazali non asa grand chanteur asa grand animateur asa mamba bien la ko ba yo ba blaquete na chèvre de mes c'est que ba yo kana ba na primis c'est tout easy asa ba motana tous les que la yeboni wo tous les que la yeboni wo ta sala mi sono adi mta ko sala loko asati yo mwenga la papola voilà ayebi ke buta ko lokana zate na Cascadeur masa na eto kota ba kitsanga na e bara niki ngani abosangi fara ba lone ni soge ndako bwa la kila ngaza Cascadeur mwete na bwa kyangu na oseka utafa émission habité émission ya njili na poto da rande mo toka ite teme o mais alobaki bien pour penser que mutu mususu ozo sa bon yo moyebi Afrique est dépendante na mindele okuma motoka mindele pour qu'il est classé comme un tableau mondial. Bon, c'est quoi comparer mon moi ça les missions à Gilles, après les gars, il y a des finger, pas un poli. Pour moi, il sera pas de finger, il se pour ça Félix Oise ouais mort, bazalaka bazoba. Biso to ba cultiver, au moins ba finger até. Bazalaka ba maeli. Donc baba wario so finger ba cheka avec aigle. Donc ba finger até. Bazalaka ba niveau ka. So banande ba finger. Non, ngala za tête na betika histoire o Isaac ndenge oliki pader. Abi mutumwa zo sala émission na njili obechego siko na ye zo sala place bo sala kina ye alati bilamba zo nenga na mali mais mutwana mulungi zo tsoka kula zo bola différence ezali na lo mwede kutela mapo na lo mwede ki mulungi mapo couleur chanceux
Couleur échangée. Nayokeli maman mutango mulunge. Ya solo. Ya on le moitanga mboka malili mais na longoli donc soit route ça te bagelo beki bazola nanga ba sapo de palais. Abijura na safula ki. Sapo de palais sur les fundi. Yeko tazana ko créer la bene créer. Solo e fundi. Mama balumbani sapo de palais alela mbongo. Balumbani sapo yatambola kana yodo dare. Na muskili. Yatambola kana ba forme nzela sapo de pole zatambola kana sole ndie nzela kala sokyo na créé c'est côté studio et ça c'est et ça yalinga boité hein voilà on comprend non yalinga boité tala balomba ni ngolo badaba sole fundi et funda sapo de pole donc il a PC mbote ça ça donc ba jawa les cartes baza batunanga donc il va route te ba fiston ba la boss ba grosse affaire de Lyon donc baza wana son otala we no otanga po ba baleke bele ba wa service ba le dit prêtre guinéen grand producteur laboratoire Niati donc laboratoire Niati voilà il te voir ko na TikTok laboratoire Niati ya bongana ni likolo ya TikTok laboratoire Niati il va sur la bien ya moto boire kaye donc ba tonton Mayalos donc ya on va des attaques tonton Mayalos Eric Mayalos Eric Mayalos Zefono Mayalos na pesi ba ombo te place bazali donc tout OK alors Obeti Gogo Obeti ça c'est quoi ça check moi voir. Na ça c'est quoi ça on a créé au de bêtise maman Bali Sombo. Ouais, voilà potier. Oui, na chef na care mais on a créé équipé le président Ertou la message ça on a créé cascade créé non mais pourquoi vous laissez trois génériques na tamuki tandis que vous avez une préparation menée on a déjà ça rien. Parce que ça musique bon to sala ba tubilanga. To sala ka musique photo la message ba bayokaka musique ozomwa. Donc je crois que ça ko tout donc ozomwa. Veut dire les wana so tali na gogo na bora écrit oyo ezake pona koteya bato saluté les teams sur na ba palin au monde okota ndako mo okuta ba kitsekwa okuta ba ngungi ba PC osomona yango na bora écrit mo boye banyama na bino banyama banda kunyoso na banda kuna bino na banyama na bino nyoso toke bangungi bampese bitsekwa nyoso tozoba boma to biso to bangaka te biso to bomaka ba sayo kiwana tane bananze na ofinga mais to ni nazo te ya batu banyama banyama voilà baboma bampese babitse kwa nyoso soko sita oboma ngondeze yongolika Adidas afei na to betaka ngo ba biso to bomaka ngo donc to bomia ngo déjà donc feli ba oba ya obeta pe félicitations na bande pe biso to betaki OK na ça c'est quoi sandé na boraki na créé kriwa e bandi mabe problème des arranges ya moto e bandi mabe na créé ki on na créé ki sous partie à nini. Ah merde. Ton maman Bali Sombo maman na ozalina jobo tout ça ne ba question réponse donc na créer trop ya mo na biso ke ba mususu ba kenda na ba orchestre mususu ba kenda pour le président Mamade baza amaye l'été baza bazo. Alors ndenge na département de animation lelo oyo o se s'entendre ndenge banda animation lelo o ba diversaire ba comme belé ba botama pe belé ba pe belé anniversaire nous le makasi ya koma nani non non anniversaire te parce que bato ba loka anniversaire on va sila ramoki mais so ça la musique pour tomber la culture à Congo ne ozala biso ni ba yela biso ki anniversaire na makasi mais biso zo ba anniversaire ya bato te ozomona vendinga na animation na ngala boaka kala bima na cacher na nga donc veut dire félicitations à l'animateur o ba boaka mais ba oyo pe ba boaka raté bazali ozomona ba o ba kombo tanga wana tenga te comme mo botanga ki wana mwana ya asila donc ngala za na anniversaire te ba anniversaire ba sila rando qui sera pays toza sarakim toza donc orchestre oyo epesa toujours kotombo la benye la Congo ya mwana mana caché nanga na sala ba animation nanga pe ba sepela nango donc anniversaire so yé pembe nanga donc o ko ya kaka donc pour niveau na boire que temps na mena masanga te cigarette te diamba te elo te mais on a boire comment yo mo buleke yango muto melaka nini yango muto melaka oyo kwinga chemina omena nini ji omena nini mai siko yo melaka ba masango tshaka ba dringue be o boire na mutu kemba
ça déjà passé au bana mutazo créer ba critère na sali support de Palaisie sur les zones sur les fundi voilà ils ont funda partout dans la ghetto voilà donc c'est ça on a un adversaire on va battre baluke na qui adversaire au moins na ko isa parce que baluke la on est na adversaire non on a rotanga ba komona bango tama avec c'est adversaire on a tchengaka acha bango kate siko jour ozaki na jonga wana mona ki roi David ouais na yaki wana tangu ba memanga ko mema pa fisto ba boss ba boss wa sala ba tebele donc bana ya oni par-ci par là ba memaki nga na koma ki wana ba tango ba nan tout ça ba ango là na koma ki wana vena biso meli atali ke cascadeur animateur amene na so beta ya desare na yepe sous awa ko apesa nga peso valeur na ayamba na fona voilà binga nga pena no cascadeur azali na yebi ko za rolemba o mato sa tellement moké na ko ko salir bateau bazala ki wana te ya ngo na mataki na podium na yebisibe bateau non na travailler pena concert mobimba veni na za pena cassé mais loko eza musana nga bo comprendre nga ka na bo kataka moké là na bana ki bo kana mona kana za ki ngamo après na yo bisa vena Emilia na bi ok mais c'est souvent tu ba animateur Emilia yo kate là si vena na bi ndeni na bo kana ngamo bato répondre bazate bengela nga ba animateur na mona ki awa ba ya to boka na bango après que mona mute ya boka na nga c'est Gires yo ki bisina roi David Gires ne mute ya boka na nga non d'ailleurs maman ko eza na beta pembe kasi pembe makabo ekomaki parce que c'est impossible roi David atika à micro te kasi yo kana ebisa roi David passe azali na tangi na komona pas ça diversaire na ngate yemora yedike ok mais c'est roi David ayedike na puta ki bomba boka na Gires maintenant on a la mati podium na boka ngamoko na ebisi maman na sengi nzela leader mais ba animateur bazala ki awa ba ya ozo sila ngata réponse natala mudeyaki Gires. Allez, je reste en maille. En tout cas, merci beaucoup. Toleka. Na ndo boka bien son si représenter maman il va doser. Boyo ka cri oyo. Ce bébé, aboki ki mo bien ba bébé. Biberon. Mais la biberon bani tout ça boki la racine ici. Après nga pela bi c'est bon, le kola yepé aboki boye. Na na boka ba cri na nga oboyo kaka. Aya boki lo kwa sika. Nga pena créer ka lo kwa sika. Ni na ko créer ki mo be wana etika di wana. Et pas Djonga. Et pas Djonga. Pas fait la Djonga, la PC Mbote. Donc, n'a pas d'aider, mais on tout donc qui n'a pas que n'a créé mon ouais, fait le seul mais à ma tête. N'a créé mon cri à ma tête. Mama luta, toda ora luta. Ni tumaiza mabe, kolonyo so kofi. Allez, bétaillé, baka. Mama beti ni susu, baka. Allez, beti roi David. Tobina ma tete, ma tete, ma collègue, voilà roi David de Salé, ma voisin, voilà roi David de Salé. Na regretté Kabuya, Shaki Kabuya Zala. Na kosa yote, ma kofe beta mawana. Donc félicitations à Gires. Marguerite roi David, na compagnie tete na ni qui est roi David. Amoni mupaya na mboka na ye. Na compagnie ki roi David te. Mais na oya baza ba collègue. Comment ko fena zoki bien te. Na le bina au l'occasion, na bi fait ça beta dimanche. Ma ko fena zoki bien. Donc on a écrit donc il m'a été ni tout. C'est tout. Ngane yelo kabuya. En tout cas c'est plein Gires ni na zo 5 yango. Ouais. C'est ngane yelo kabuya. Non ba kabuya baza bana manga donc. Pas bana. Na agi les hommes colonité zo point. Mais ninga baza bana atala ndenge ba travail na ba création baza pena bana musika. Donc ninga mukete tala. Obi li solo na kwati ona ndinga ba G. Mais ndo petit yango boye. Oh, mais ngana lisa yoke, ma mbesala maki yango wana. Ngana za playboy. Ngana na tante ke ona ba ke wa David oyebo ba katete grand matin asala ma bien na Congo mais là na yaki na kuti azodwaka na Gires. Maintenant est-ce que que vele semi na beninga na matina podium. Na kala boy wa David azali sosute. Peut-être que Gires ya mati. Félicitations na ye. Ok. Mais donc oyande susu tout dimanche on azala wana. Ah ouais, ba fimbu. Dimanche ezati. Ouais, dimanche ezali. Voilà, dimanche on azala wana na ba sunda ba mama to di ba ya ba mama beat
balabala bazala wana donc tozala na yo omema caméra na nga funa zala wana funa mona bitumba kote voilà boya dimanche na jonga boya otala cascadeur na jonga nenga bomba wa David pona osepelisa ba congolais donc ça na ki ni ya kochuba mbeli nenga bomba wa David voilà te nenga sa wana aza diversaire na ngate aza mutu oke na yaki place ya travaillaka na bengi ba animateur mais je reste pas travailler wana je reste yaki je reste boya te poani non a comprendre que animateur amné na ye awa pour to boka na isika la histoire mais te akoti na histoire pour le banani na boka na cascadeur a travailler pe boka pe ki na ye ya libéron mais na bébé ala biso pe pas créer na sepela ki na ye mais là na boka ki na zona ya mbi na bi oza ki sera payé vie tozalaka na barankine te félicitations pour ton travail voilà mate pa bitumba papa laisse sapo de Paul ici sapo de Paul ici mata donc soleil donc azochaka boy alors mais yo obi beta tolo mais je sais que à ignorer l'idée ça rien non nga na ebi ba bon na ebi so je sais qu'à ignorer na ebi so yo ça sonne je sais qu'à kimani mais musique ezalaka soki oza na discipline te oza na travail te okima autre chose balongola ye balongola ye voilà okima eza eloko mosusu yo okima na cultura pays fi orchestre ya millionnaire le roi président Félix Wazeko yo okima yo toyebi ke nde azalaki wana na bakongo boomona ye na babar azolala bapongi soki aye asengi whisky amesa oyo asengi whisky amesa oyo esisi etie tout balali pongi bato bayokele mawa non président Félix Wazeko ani oza wana fo ozongisa ye bani tout ça just bien na formidable leka na TV leader po yazaki pe ministère just bien na yoyebi on comprend asengeli pardon azotina orchestre just bien likolo qui est indiscipline just bien aza collègue nanga donc ye aza daya ministère nanga po parce que ye omena fongola voilà just bien alemba ye abite o lelo amata podium te amata pe podium te ayebi na ndenge anizali ntango just bien azongi asengeli pardon ayango emonaki azongaki na ndenge ya dida ya stade des martyrs bapele na motuka ozo comprendre mpona bazongisa na actualité na bato baokabele susu te bayebi kasongi na orchestre monene na nsima na okoma obuka mibeko ya orchestre karima ataki yanga chef ya répétition bavandisa oyo akomai na point penake abunda na chef ya répétition azomona talaka fozala impoli yo oza na kati ya classe obunda na capitaine ya école ya kati ya classe voilà ya komai na point penake nabeta yo na ngana tala moto mobe mulai ayi nanga beta nanga linga azangone mwana ba ya kapset nana discipline ya président Félix Wazeko aya penza histoire fo na beta lwa aya type mais na ozeleka so ayi kaka na déplacer na beti so na beti ka moko wana mama akoya kufi siko la ko pembe na monike mwana zana ba ange ba ko beta tena beti mama na kata ya muziki na beta mama papa kolo ba yo côté na TikTok yo bomba sekele mama kolo ba yo côté nini bomba sekele Hervé ne kaka yo be bomba se alefiso ba la bo se Serge Makinu na lobi bomba sekele tombola toke chiki chiki ya chiki chiki ya mo chiki chiki ya chiki chiki ya mo bana ba yoka ba ya bino boyoka kate yoga chakola vite le champagnard ali tombola atombola adidasa rene pesi bango liboma tombola papa wana mpe liboma doki nana kobeta ko ba masolo na yete ozo comprendre donc faut azana niveau na ngai te nana zana kiltira na beti ba disque ko le kaye so tangi ba nombre ba disque ko so pesi apena ba cri voilà donc bango batikala kaka ya koloba kaka kotiele miko abane biloba loba est ce que yako akokitika didasa rene na Paris o kasada azobwaka na Paris bato bayemba o aigle fali po baye ayembi bapesi miko be bato bayembi bato bagangi alors siko yo utabongo au moins te kaza liboma so baza danger kasi tika koma président kota na kati ya studio beta musique to yoka akoche pa mambi ya be omoni maziri ya mopale ya yemema ya kumia maziri ya tala na ebisa yo omoni musique oyo esenga kofinga te ngani na zaboye na matati na telema omoni ngai
ngai nde grand animateur nakangi bango ngai nde nasali te eloko okote eloko leka mosala eza te wana maloba président esa biso ozomona nga nde nazosola boye bato bazosepela bosabone bino nyonso na chaîne oyo komona makambo mosusu oyo tozosala awa na Paris na Dembo donc yo moko ozomona jour esememo azoseka donc po parce que musique eyaka na comédie oseka mambutu mais nakovanda boye te baparent baolanda nga bandako bamona nga na mofinga bato te mais nazospikile kamo oyo ezali pembe oyo bato balandaka ye bayebi ke oui jo wana certain impoli moto abimisa oyo obima dalene ate obima na orchestre ya moto abipasela oyo bambonga mati oyo baavion yo telema mposa mpe tan ofinga ye otelema mpe oseka nana bacaoka kaka bazoba babimisaki plan moko boye award biso totravaka silikoti ebimaki bwakelanga kima oyo oyebi so bwakelanga bana mpe so bacombolanga nyonso na ndako oke nango s'il vous plaît akopesa te aza na kiana te po parce que basala eloko mpona monde yoka bango batika kombo ya kitira po parce que batika biso soki oza makasi mais faut kota studio ti vele so fali po pakota studio lelo ye wana toyoka ye masala bango okopani mais akomasa patron monene ya bango mais silikoti eza biso nini totravayaka silikoti yango banzoto eza bien esali bongo toza pose mais bango bakendaki orchestre wana baleki baphysique yo ye na orchestre bato bawiske minene okopana orchestre yo tika yo olekila tv libana boye tout ça silikoti boke sava bobeti génie no silikoti simba ite seden pay mbote place ozali po alamukaki amoniki ye mobi nakanga mena bazoba yango na ngana ko bazoba so tanga baza mutu mayele yango moni na longue pemela bazoba baleka TV tolongoli ye yo longola mutu mayele bonga leka TV musana zoka kokoma kaka soka ko baradili sedel be voilà tanga komi bonga talike nazokanga mana bazoba il faut na longwa awa na benga na bazoba ye monga leka TV na naki émission habité na bungaki pona na zalaki na bazoba alors lelo siko na longwa na pemela bazoba mwende bazoba watikali kana kofinga musique kofinga ezala te eloko ekoto eloko leka mosala eza te papa kota studio beta générique na yo lokolobi yo okoma koyemba yemba toyoka yo bamakitoshi toyoka bana baorchestre bango batili lelo bazobunda kaka basili lelo scram bazobunda kaka yo ozanga toujours na mafinga bango wana bazongi pembe na père na bango baosala mpe mwa bafitiri bongo yo merci mpe ekuta zongi lisusu voilà donc merci à l'Union États-Unis à 6% déterminé. Ok, merci beaucoup. Voilà. Vraiment la souka. Alors, sur un message, il y aurait ça. Pourquoi bongo n'a pas il y a famille, il y a papa Abino déjà. Rôle bani. Non, moi non, il y a ça président Félix Oazé quoi. Toujours aller mater pour parce que musique eza ni kaboko yuta panzambe. Donc ndenge biso tout ça banzo makasi. Tozaka pembe na ye. Donc il aller mater toujours musique il peut artika la rôle mater pour abandango biso tona ba bébé tokoni na orchestre na ye. Donc venir zalaka makasi président place ozali pe sala o nyonso yo ezotinda ko sala pona biso po biso pe to sala ka oyo ni biso to sala ndeka to yokana na nzambe donc il y a part ça ngana ezaka président merci na oyo ozo sala pona biso po talaka lelo balobi biso maloba moko boye mais biso to sala émission na kati ya Paris donc to sala émission te ke na vanda ki na commune moko boye to na vanda place mo soko na bimboye na lati ba jaquette belé ya minene malini bandi alors siko et on appelle sur merci président toujours ça a toujours un esprit on a piste pour générique mo boyezoya on a 2025 na kata kini ya bani awana ne oyo voilà to banaki on déjà to aussi on est à Paris donc il veut dire mutu to alingi abenganga obengaka na numéro ya grand numéro ça affiché wana voilà au monde na numéro ça affiché wana ye mo kaza so manager aoyamba moko cascadeur ozwa l'art na ye après na kena bwaki yo parce que c'est ça la musique voilà donc il on a ba casque ba somba quand même ba casque ba somba faut appeler ça mbongo pardon na bi ba casque o lata na studio ba somba ngoti voilà yo mo donc ça facilité pour moi la musique tant na bwaki que ça peut dépasser ici tant na bwaki ba voilà Djibril Biyaki les jeunes entrepreneurs voilà tant na bwaka ba Djibril Biyaki aza mutu moko Djibril Biyaki asolaka bien so limoshi obeta shit likola mutuka obenga Djibril voilà omoni Djibril aza mutu moko boye donc aza mutu ya féliciter et très bien parce que ozomona soki ya bato wana pokutana ye oyeti na Paris aye moko afélicité
petit azobwaka na ndenge ya bapoto ozomona différence place ezali yesko ovandi mama ye moko oyaki na ndoko na opeshe alovandi mpe boye ekomi kofinga bato yaka gare voiture kita oyo international jipe napesi omote place ozali apart ça napesi tonton mayalos place ozali trésor mayala place ozali mbote na yo mingimingi napesi mpe susu vita vitom le roi vita vitom voilà le roi vita vitom naposani yo te voilà apart ça napesi susu nani akomizokimanga ouais la mine d'ovo donc napesi ye mbote voilà donc bato tu balingaka kilitira pays vi bino tu bokobonafike wana non mutakatanga suki aza nigérien ok ya kutu akatanga suki mais mpona balingaka chaque coin donc il faut nasala signe epesinga kana ese yango nanga zoba biso toyebi angete na banima ouais it's the fake less than making man just lucky man ye moko atali donc comme on a dit ce qu'on est na bosani basa ba nigérien asala bakataka suki donc venir na pese mpe mbote place azali quoi voilà mingi nde photo zongisa bonka na baanimation oyo eza émission mo ya monene ntango bazoyoka baanimation nde moto ezosalaka donc voilà ozalaki bongo na cascadere animateur international merci na ndenge opesi biso temps nao vraiment merci na staff mobimba po staff awazi kwa balela mabanga mokonzi suza grâce à ngalola c'est la terre bec bola moleke belé babi vero kapaka général Viris colonel Viris babote siko bozali donc JP Diamantine mabanga ya talo JP Diamantine bozali te Fatima Sakidi de Thaïlandais babi ya John Lili Batombo prêtre ya sola bien bozali te double S prod donc Dino babote mabisi bozali babona ni na bino vraiment bon le robito au côté bana gala obeke le gala obeke kusu azakte ti donc motwana yala na ba ministère partout bazalaka na ba fonction a été yemo ministère yemo choka yemo amota bijou donc na émission matete ça ba catégorie nyonso igokolo la pesi mpe mote place ozali donc ya ko ba botezate ba aussi wasala ba femme alonga bango tout donc bana bantete o ba comporta peu bien tina bakata ba Paris awa ça va bon obino sur animation ouais ba animation to aussi ça ko na ngote poso na ba animation si monsieur ici donc kasi suka pesa suka bilenga voilà non pas que le aura avec ba kio bino boyebi ba jambo sana mama jambo yenu allez simba oh mache te kitira peivi yango yo mache te kitira peivi na Paris na Yesu na loko na bakela bino lelo baya basobomisa komoyu baya ya tobomisa mbati simba ketika na komoyu demo ya bogisi mbati simba ketika na komoyu baya ya tobomisa mbati so te Yesu HCB ewe shama mana mosa mama venha agora mwana mwasi yaka pardon yakomona